Voilà, très chers abonnés des Fantastiques Info Télévision, Nenye Bozali Komona Bilili, c'est votre humble serviteur, ambassadeur de la terre, Lucien Boukite. Oyo na mati likolo ya tracteur agricole pour nous sa réponse na bandeko. Oyo balandaka biso, pe bazali ba moure ya bilanga, kasi balingba divorcé na kosala bilanga na Congo na Pau. Voilà, j'ai une réponse pour vous. Toseng na bino la vidéo tina suka. Alors wana na linga vana mekarozonga na Kinshasa na zongil d'abord c'est la Providence ya ba tracteur ezali ko uta wana bozomona déjà tracteur ne azocha na conteneur pour na eya na kati ya Kinshasa wa. Alors na sengi na bino vraiment la vidéo tina suka parce que ça serait une réponse na bandeko oyo balingi ba sala mise en niveau na bilanga na bango balingi ba sala balingi ba mekape ko matisa récolte na bango. Alors vous avez la bonne réponse. Et to sengi na bino vraiment bolanda vidéo ti nasuka puna ko sala ete uzwa réponse na ngo ala wana bozomona conteneur ya ba tracteur ezokota pona ya na kati ya Kinshasa et na ba moto gizi mais moto gizi kaka oyo nito mona na Kinshasa te mais oyo ezali na ba puissance ebele bozomona ndenge nini okoki ko déplacer biloko longo ezali na kati bois kipe pe ezali kokota même peut-être na ba potopoto. Donc toyeli bino de offre na mokolo ya lelo balandi ya Fantastique Info oyo epesami bongo na société Valentine Festique oyo tokotiela bino balimero na bino bandeko nyonso baza na besoin ya batracteur baza na besoin mpe ya moto gizi oyo ezali ekotaka to eza ekotaka partout mpe eza ekopermettre yango kobimisa mpe récolte ya biloko na yo. Vous avez la réponse, très cher abonné des Fantastiques Info Télévision. Wana na Chine l'air tozali bazali kopesa commande nango kokoma mais bobanga na binote ezali déjà misusu ekomi na Kinshasa ndakisa oyo ngai nazali déjà likolo na yango. On a déjà 3 tracteurs ezali disponibles et toujours on dit avec la société Valentine Festique oyo ba modèle ya tracteur pe yango wana où ezali ba tracteur ezo répondre vraiment na climat na biso ezo répondre na ba sol la biso tsana na Congo. Et là voilà tozana kati ya Kinshasa ba tracteur yango wana ekomi na sengi na bino bolanda message oyo pona koyeba ndenge nini recommander tracteur na yo pona osomba malamu na kati ya Kinshasa awa ezali déjà disponible bobenga mbangu pona kozba tracteur na bino. Merci. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Dernier tracteur ya mwezo kita. Dernier. Zamba asunga biso toujours. Zokende. Voilà. Akita mouvement wana kozonga so yango te banda kokita so akomi na conteneur wana azokisi boye yaka papa yaka toki zonga siko tout droit pine akita voilà voilà bravo là dernier tracteur yewana voilà mwana suka yewana voilà fait Moussala, conteneur comme vide. Vraiment, merci. Abonnés des Fantastiques Info Télévision, nous avons une réponse. Il y a ko talisa bandeko nyonso oyo ba lingaka bilanga. Tout balinga kosala bilanga, difficulté ezalaka mingi na bangé parce que jusqu'à présent dans notre pays, la République démocratique du Congo, à travers toujours na Congo na Pau. Kasi lelo ils ont la découverte moi total isabi dans la Fantastique Info et si ka bazali ko monter ba tracteur. Je voulais vraiment prendre tous les détails pour
talisa balandi ya fantastique info ndenge nini elekaka mpe bakomeka mpe ko se présenter baza banani mpe mosala nini bazosala mpona kotombola lisusu mosala ya bilanga na ndenge ezalaka na mboka na biso. Papa mbote. Mbote papa. S'il vous plaît, kombo nani? Kombo nanga Azmak sans frontières. Kombo nani? Azmak. Azmak sans frontières. Voilà, mika mpe kotalisa balandi ya fantastique info télévision oyo balinga masolo ya bilanga oyo basalaka mpe bilanga lelo ozosala mosala nini? Bon, mpona lelo mosala tozosala eza ya komonte ers na chari pour que esala tracteur elata yango pour que kota esala bilanga. Voilà, vous êtes déjà habitué à kosala misala boye mbala na mbala to ezali mbala liboso. Comme l'habitude tosala yango déjà à tout moment. Tosala yango déjà culture na biso nde yango ezande oyo. Alors, lelo zo monter combien de caractères est disponible là? Bon, pour le moment, ils ont 3. Ils ont monté nani R moko na 2 charries. Na 2 charries. Plus 3 en G. Ils ont complet. Ok, merci beaucoup. Alors, X peut permettre nini pour la kosala ersage dans ma belé. Bon, X permet na deuxième passage. Premier passage, c'est la d'abord labou. Ok. RCD, deuxième passage. Donc, oyo tozo mona balanda fantastique, il faut baye baka RCT. Imaginez ni Daka longo avec yango nini. Isaka X. Oui, non, ils ont la comba binga yango. Bon, na terme wana ba binga yango na wedo to ko lubanetsa mno mboka terme wana nga na yibi yango te. Mais nga na yibi kaka mot français. Ça X. Oui, ça la X. Ouais, la bois, oui, ça la bois, ils la bois. Oui, ça la bois, ils allaient maintenant te monter. Na bo monter ngo. Mais les autres monter kaka de aller to monter to bandi na X. Ceux qui t'ont permettre tout ceux qui sont na charge. Voilà. Tous les bandeko ba yambi biso awa bango ba me se présenter dans ma détail mususu comme ça to rozongela yo. Merci. To déranger na musala na ki to rote. Voilà. Mbote papa. Mbote papa. Voilà, histoire la fantastique info télévision. O bazalanda yo na mokili bimba, o balinga kabilanga, to masolo ya bislanga. Bino bozali ba nani yo pozali d'abord nani pe société na bino ozali kombo nini? D'abord on a se présenté kombo na ezali Mbaki Nkanza Gypsy. Alors, toza awawa pour la société la biso, ils ont nommé Valentini Express. Okay. Festi. Alors, société wana, ils ont tina ba tracteur. Toza en collaboration avec constructeur à partir de Chine. À partir de Chine, nous sommes ba tracteur et zoyaga awa. Et malgré tu comprends qu'il y a des difficultés à l'amboka na biso. La difficulté est nini. Plusieurs personnes bazo sala ba bilanga ba sala ngokaka à main levée boy. Alors na Congo pau alors mutozo ça na Congo na pau certainement à cause la kaka peut-être demi hectare ou bien hectare moko tu vas comprendre si mutozo ça la demi hectare moko production na ye wana zo sala kwa ko nourrir vumate population nyos oyo ya Congo bien itandi mboka na biso neto comprenaki to koma ko soana ba entrepreneur kuna ba tracteur et koma ko yaga awa na Congo tango ekiti avec la machine, en tout cas, tu vois ça là, 15 hectares, 20 hectares, et être ça là 20 hectares, vous allez voir que production na bisoana et vous allez belé, et bah tu vas rouler là vraiment mingi nanzalate. Il y a un moment qui va tracteur et komaki, et ça déjà awa, malgré yaki pièce par pièce, alors bah mettre bazawana, bazo monter déjà bah air sur moni, sur bah silici wana, bah monter occasion parce que en tout cas, bah tracteur aux monango, bah pièce zawana, et ça tout neuf, et ça maya sika. Il y a pièce par pièce, il y a sika, nano et salaté, même eba ko démarrer on ka son on comprend toujours que non exercice. Mais tout le monde va traiter monsieur Segezali parce que tout le monde ka ba ex va monter, to repousse na. Oui, en tout cas tout ça là, moi pas dans l'action place voilà. Ba traiter Ezali. Voilà, balanda fantastique info télévision, tu verras toujours que télévision Ezali radio té, on doit vraiment travailler ya roko maisika ba tracteur Ezali, enfin que hotel Sabino parce que et bien on est tombé bon mona awa société ndenge nini ko sala mosala ya ko pesa bangé awa ya ngoyo ezomona awa ndenge alobaki ezali sika je crois caméra ezali ko lakisa bino na lolenge oyo bazali ko mona alors ba tracteur yango vraiment merci ba tracteur je crois au moni yango wow ba tracteur eza sika alors
comme pe ya entreprise na biso eza Valentine Festi yango déjà ba combien awa donc comme entreprise yango wana ba tracteur eza misato vous allez voir les deux autres eza derrière kuna et ba mettre ba conducteur ya tracteur ba wana na kati vous allez voir que machine eza nyonso ya sika awa a démarré déjà yango wana eza wana machine eza ya sika mais jusque là pas si toza nango eza nini volonté wana ezali ya koluka yango kuna na Chine ekomaka awa mais le problème to traverser na mboka awa wa douane est très élevé si gouvernement na biso ba ko sunga biso tellement que za ba tracteur ba machine ya ba tracteur ba machine ezoya ezo salisa mboka ezo sala ngo bilanga j'aimerais mieux que le gouvernement à côté na compte na biso awa bien na part na biso ameka mpe ko sala réduction na côté ya douane en tout cas eko sunga biso biloko ekoma ko yaki belé tout ça na terre moko ezo produire très bien. Alors si tu as la machine belé en tout cas les cambo to les la lokola nzala wana ekozalati mais ceux qui kuna na douane bazo freiner biso moyen biso ba tracteur e yaka mingi be machine e yaka mingi ezati et c'est par là tu va toujours nzala voilà un peu en quelque sorte nous allons nous on a tout sur la pédale conducteur parce que ba question technique to lingo bambola ngoye to ba vraiment ceux qui ba tracteur ya tindika tchakal toté donc yenda ko yanola biso mote papa voilà, il y a la fantastique info télévision, bazo la nomo kilimo bimba, kombo na wezali nani? Kombo na nga ezali Blaise Mbumu. Nazali tractoriste. OK. Alors, to linga un peu me expliquer biso ba caractéristiques techniques, il y a ba tracteur oyo, les amis liboso na yo parce que dans la télévision la radio te bande ko zo mona tracteur ezali vraiment ya sika, yango yeli biso la société na biso Valentine Festique. Donc, il y a un élève sur le tracteur. Ah, mais quand il y a des techniciens, ils ont une expérience, c'est l'un des tout qui m'ont pensé. Mais quand on peut expliquer la caractéristique, il y a un tracteur aux Okumba. Ah, tu disais, merci, quand tu as mon pépé, oh, tout le monde a la main carotte. Oui, on pense ça, merci vraiment. Namalo, bandongo pesingaye. Tracteur, oyo, ils ont mon anaza esika. Nan salate. Et bandi penan ko salate. Banda eutaki na usine ye donc evandi na nuboy tozota la ngona nu poto banda de ya misala tozo monter na nu ba chari na ba ers ya tozo monter alors tozo monter pour ekono sala bilanga vraiment na plateau to komi na passe ya ba tracteur mingi tracteur eza soupe na ndenge za gite alors soki ndeko azui idée ya boye vraiment to senga na bakonji ya liboso ba meka ko soutenir et pousser eza moko te ayena ngo déjà misatu eza awa abandi déjà moi moke ko poussana bakonji ya liboso ba meka ko simba ye po esala bien makamunyo surtout ezala bien tozana ba difficulté mingi donc ngala tractoriste mais ozoma ba tractoriste belé ezo bita so asika tracteur na pozwa eza mobulu donc lokola ngala zui ya sikaboye ezaka ke noto batela ngoto sala misala po biso bato bilanga vraiment to sunga ma et puis to sunga population voilà mo sunga population yango mesengeli ba toujours l'agriculture ezali priorité des priorités notre pays et que soit valeur nango to la respecter ceux qui to komi capable de produire to lié na suka nzala na biso pe to komi capable de kotinda libane mboka wana nde to la vraiment respecter to la développement mboka na biso to ba wana nzemba fantastique info que non. Le développement de la RDC passera par l'agriculture. Nous devons faire l'agriculture. Alors, cette agriculture-là, les alliés agriculture avec les engins locaux, là, tracteurs, au moni boy. Alors, tracteurs, au moni ango, vous avez la capacité de collaborer. Combien d'hectares dans mon colomo comme? Le tracteur, pour la rebattre les locaux, ils ont la capacité, il fallait tout ça à 3 hectares par jour. Tout ça à 3 hectares par jour. Pour tout payer, ils ont la toliango mototé. Donc, donc 3 hectares et coquille pour la yango, au sali et vandi. Au Izana no Yasika, au coco kenelango bangote. Donc, selon Dengue Pesa Biso ordre nango, Dengue to Yebeli Angope, et Zanengwana. Voilà, merci beaucoup. Alors, différence ni yango ni tracteur ou na tracteur au Kumbaka, le rôle à la marque, nous sommes Yebani na Menka, on est belé, au moins yango ni. En différence, ces alliés, ils ont tracteur, nous sommes Zawana. Eza tracteur ya kala tango yo zu yango ezaka ke ponyo kwa maka
Onyo komaka tout le temps au salaka mécanique. Mais oyo eza babiloko ya sika oye. Donc ceux qui ozo salango za ne sengo ya musala vraiment pour travailler et donc tu batana yo koka aussi lisi musala okiko pe mseloko oza à l'aise par rapport na oyo mususu zana mais et l'autre senga na gouvernement kaka keno pona ndeko na ba idée azui vraiment ba mekosimbe makasi ba pesa ye force lokola za azoye ba déjà position ya makambo ya bilanga azoye ba agriculture ndenge zaleli aza mutu moko autikete po za na ba susu azui eloko na ya boye amona kuta importance nango ezate to yebi importance nango ezate amona oka ndenge wana bwa kisi yango mais mutu azo raisonner libumu bato fallait ko simba ye bon mutu surtout asala quand même ozana bureau avant okende musala na tongo toliaka omelaka ti toliaka mapa mapa na nyusu tout eza na compte ya agriculture donc nyusu surtout et koleka bien. Voilà. Merci beaucoup Papa Blaise pour la réponse d'ailleurs. Zalaka wana Rozong la passe mitune des livres mais belé balande fantastique info bazali ko sepela parce que loko baluka ki yango yo réponse de tali na bangien tozong la tsusu ndeko azo continuer tozali na awa pour na société na biso to yami mokolo ya lelo. Alors on voulait un peu que retourner toujours ma question technique le tractoriste il a tout répondu tozong il a les sous tout monde vraiment Valentina Festic ndenge ezali kopeka ezako ko paka ne balobaka ngo ezongelangela yango yo trois tracteurs déjà disponibles à Kinshasa avec tous les caractéristiques disponibles moni ke pine ezali na 40 kg oyo ezali na 4 tracteurs. Alors ndeko to lien peut-être tout na ba question montant de salama déjà tracteur hier sika yango yo et puis si esengo. Alors à ce qui concerne le détail ya bandeko o ba on a besoin il y a location et les nini mais quand il faut passer détail parce que tous les magazines vous allez les business parce que tout ça la vidéo pour nous ça la tête bandiko vous la question wana il y a ce qui concerne maintenant la location ça va se passer comment quelles sont les conditions et alors si quelqu'un aussi veut commander l'engin les tracteurs et les nini sur tel ça va la fantastique info télévision. Merci mon Pandi Sango vraiment merci na moi on a OK côté il y a location. Jusqu'à là, nous avons un paramètre de location. Et à présent, nous avons toujours un paramètre d'achat. Il y a vente, pardon. Donc, nous avons des canaux. Il y a location peut-être. Il y a un animal, le traiteur, on est aboyé. Moto a l'ingara bilanga, dans la difficulté bilanga. A ruigo benga, a sombiango, malamor a zouana Kenya. Vraiment, vraiment, les trois tracteurs au Moni Awawa, ils ont une puissance à 80 à 90 chevaux. Ils ont en vente. Donc, nous avons besoin d'ango. On a Kinshasa ou ailleurs, à contacter Bisso, le numéro na Bisso que vous allez afficher na bande de l'écran, à contacter Bisso, tu peux ça prix pesa abordable par rapport à prix monsieur tout le monde qui n'a pas mboka awa. Ce cas Loki Bisso, à contacter Bisso, tu peux ça prix en tout cas à consommer facilement. Et avantage pas na Bisso ezali, ma machine oyo to commande yango mbala moko pas constructeur yemoko. En cas de nécessité, il y a une facilité à atteindre constructeur à partir de l'Europe. Il y a des pièces qui à part ça, les pièces de rechange, ils ont voilà, ils ont oui, jusque-là, tous appels les choses sur moto Gizi. Toujours, il y a marque agricole. Ils ont avec moto Gizi. Oui, moto Gizi. Il y a volant vraiment. Il y a volant. Je sais que montant on a un comité, mais vous allez voir. Ils ont toujours des pièces. Donc, comme place sur l'hôtel, la pièce, on a moto Gizi. Voilà, très cher abonnés de Fantastique Info Télévision. Ba Mourez, na ba Mouré, Yabilanga, Oyo, Baluga qui va se séparer, na Congo, na Paou. Vous avez la réponse. Les engins sont disponibles ici à Kinshasa. On en a besoin. Il y a tracteur. Moutou pas Cécilie, il y a Roluka. Vous avez une question. Et là, vous avez la réponse. Il y a quoi? Vous avez tracteur à Kinshasa. Na ba pris à malamu pe ba sombi esika été ba constructeur yemo bazali en relation naie en permanence à likambo pièce de rechange au avec beaucoup de facilité. Donc la vidéo a boyer en balama qu'on ambula pour me kako partager vidéo que vous allez égoïste été au côté d'une occasion oyo bande ko bazali ko tika ba tracteur partager vidéo aux la malamu. Alors moto Gizi pour permettre bande ko sala nini Moto Gizi,
et ko permettre yo loande basala ka nakata bilanga wana ba dessouchement et okumba ba pièce mususu mike et ko permettre yo pour ça la transport wana parce que ça peut permettre batou c'est-à-dire le sali dessouchement ba salité ba longola wana OK on a 4 même ko longola pe ba récolte pe ko tia wana moto gizi et que mais moto gizi la station te vous avez problème te c'est moto gizi oyo soko tali yango est différent par rapport à moto gizi mususu. Je crois que vous montez avec vos belles images, vous montrez façon ils sont très puissants. Ils ont volant, vous allez voir ça. Ils ont accessoires, ils ont déjà un entrepôt. Accessoires, ils ont un entrepôt. Vous allez voir, moteur, c'est de l'autre côté ici, à quelques mètres. Pour monter en ango. Monter na biso ya moto gizi yango yo et accessoire nango yango yo. Donc d'ici cet après-midi, yé pe ba ko monter, ba ko mona ye ndenge ba telim tracteur wana ndenge ba ko mona la moto gizi. Voilà, donc vous apportez des solutions pour les bandeko au bazar a besoin ya ko sala labo na mabele, vous disposez déjà une réponse na faveur na bango. Et également pour la ko il y a moyen de transport. Il y a transporter, bah récolte, même bah déchets, il y a bah dessouchement et autres. Et la réponse est là avec la moto Gizi que vous allez vous présenter biso na tango ezali koya. Alors na makambo etali siko yo ba prix olobi ndenge nini bandeko ba meka obenga to vous pouvez déjà disposer des prix ba ndeko ba meka olandango. Oui, ba prix wana eza wara vraiment, ba prix wana eza à part o ba ko contacter biso sur téléphone, mais ba prix mususu eza wana tracteur où ils ont monté avec Hertz nango na Chari nango eza $65,000. OK. Et où ils ont na charité wana eza $55,000. OK. Oui, donc si ton montant vous allez voir où ils ont na Chari nango to tie prix nango et où ils ont na charité to tie prix nango. OK. Mais si on a besoin ba Chari nyoso wana au sali biso commande dans un moindre délai et ko komela biso déjà. OK. Ya maoka ezake tozo bunda pona mboka na biso pona ko éliminer un peu mwanzala wana mais douane toujours ya ngonde pasi na biso douane ezolia biso match makasi donc na douane okende douane eza très supérieur par rapport à mbongo mosusu wana et tant douane esa la biso bongo to kwa ko ma machine vraiment te e comme biso na kati ya mboka na biso yango to senga ba konzi na biso vraiment. Ce qui on pouvait comprendre, mais avec de telles machines, on peut aider l'agriculture et à Mboka. Tu comprendre que Mboka Nabiso, tu se nourrir plus l'agriculture. Alors, tu peux importer à Biloko Italie, le maïs, le manioc, tu peux importer à Libanda. Biso Moko, tu as la capacité à ça. Il suffit d'avoir seulement les machines comme des tracteurs. Alors, pour la tracteur, on a la Rabiso, il y aura question, va réduire Biso douane. Pour que vous ayez un tracteur Mboka et vous allez voir dans quelques années seulement, en tout cas, changement que vous avez Mboka. Voilà. Et le bio moko changement dans la carte Mboka, et on a dit souhait, il y a bande connaissances au Balinga Mboka na biso Congo et Megaroto Mbama. Alors on a été QSC qu'on peut se détails sous sauter. On a besoin il y a moto, il y a 3 pinets mais il y a type agricole. On peut se détailler en termes il y a prix tout ça en attendant tout c'est la ba image qui to ko là ba aussi c'est donc, ouais, moto Gizi, tu as monté en haut, les prix sont là, la biso déjà et pas entrepreneur na biso. Donc dans quelques minutes, on va être sur montage awa, na zo peso pena montage à moto Gizi wana. Et le montage que vous allez bien tant au moniango en live et télémi wana et ba peso pe montant, je crois que to kozala pour luka moyen ou à il y a tracteur qui va monter na ex na labou na des nini toka na Chari na des Chari. OK, si batie Hertz nango batie Chari nango et na yemoko machine tracteur c'est là où Chari pour ça la labou pour ça la labou. Et mutu musu pas za la bongo mona za na Chari na ye ana ba Hertz na ye azaka la posa baita soma machine ya pamba tracteur ya pamba ya moni que to disposa ki tracteur ya pamba ezala et puis tracteur pe oza complet na Hertz na Chari nango pe ezala. Alors tu rappelles pas la fantastique info ba tracteur tozo lo beza ba occasion de réopter eza ba tracteur yasika donc quand vous ngamo na moni image yango pe zolo ba mingi déjà bo mona yango ma alors to sengi na bino meka ko benga ba numéro ezali affiché
pour nous tracteur na yo au bout non mutu passe vous tracteur non directement à Kinshasa na talo malamu et vous allez vraiment essayer pour nous to valoriser agriculture ya mboka na biso awa parce que pays na biso développement lango et koleka na bilanga surtout valoriser ba terre arable oyo tozali ko disposer na kati ya mabele na Congo na Pau na machette yebake tozomi boma nzoto pambama. Alors en attendant to leka na deuxième étape ya rotila nene moto ya 3 pinés comment est-ce qu'il y a un message particulier au lancer na bandeko otalo na ndile fantastique info télévision? Oui, le bandeko bala nangai na ba télévision en tout cas biso toza mi awa na nsele toza na nsele awa na Gipogo awa tozo travailler awa entrepôt na biso na Gipogo 1 entrepôt na biso eza awa ba montage nyonso esalimela awa parce que ba pièce et y a toujours en partie par partie donc tu y to monter sur place et bimi tout neuf et to mettre yango na disposition ya ba client na biso. Voilà, merci beaucoup la fantastique info kotanaki na occasion il y a vidéo yo il y a makambo etali vente ya tracteur awa na kata Kinshasa vous allez égoïste été je vous demande de partager les vidéos na bandeko mususu bobinga nga mingi mais c'est lycéen ba tracteur bateka wapi donc là vous avez la réponse na kata ya banda kuna bino à travers cette vidéo ba tracteur dali ba marque ya malamu pe ba conducteur ba vendeur bazali direct na ba fabricateur na yango donc il y a pas de souci na makambo o mususu ko ya vraiment pas de machine ko sala souci zali nango mingi te ko partager vidéo ba vidéo ya boezo nga mbala mi balé na mbula te vente ya tracteur yango yo awa na kata Kinshasa nzambe apambola bino o bozwi occasion ya kolanda vidéo na biso tokutani mbala ya sima. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.